C'est normal. Aucun qui lamba. 21 et 22 c'est pas balade non. Mais les 8 mars Renyakande awa na kati ya palanka obéi palanka c'est Paris. OK. Même si vous comprenez. Donc il renyaka plus côté kana Baba. Baba makasi ali. Les premières années na publicité ya Mopao, il y a un grand Mopao na Nyobozi. Na yebité ce qui est producteur na ye nani. Est-ce que Royanan grand Mopao Royanan? Si ozobala ngate, ozoba pe pa batu. Non ba pe la batu ko. Parfois nous ozomoni là c'est donc Royanan. Na ko banga na kutena collègue moko na sonné ngapi ozom pa moi nini za confiance bi bien na to remarquer so poser la question azoza penza très arrogant et pas batu. Est-ce que ce que ils ont étouffé, est-ce que ils ont contacté médiaté pour voir ça la musalango? Na production et les hommes awa ba yibilo ba ça ba te production na tsambuko la bisongo là. Ba producteur rebelle ba yebi importance ya production te. Non, ayebi bien répéter, yebi pe ko pango te. Na bomo boya na ben sana nyoyo. Ayebi lo ça la te. Donc pour le premier ça, le problème est à ligne promotion il y a Laura Sokoko agent producteur. OK. Jidoka lui a tiré pour sa producteur. Oh, non ko Jidoka producteur te. Pourquoi comme ça comme sous pour bino lobango bo ça était ou aller ti chapeau neni. Jidoka lui a ndeko ya wazena bar. Non Jidoka. Ndeko nanyo ya nani zena na bar na kasenda ko. Na marti na marti. Ndio na te yo na pena. Bon on utia pa utia te. Atiro sa politique, on a une politique à ça la et puis toi qui n'est tout droit na ça va plus photo ba kaboza ma be ya be malam comment ya grand pao et ça bien pénaté yo ba jeunesse mi pe ba na ba ben ça na ba so pona yé moko nanu so ke pa na yé ba to so ba jeunesse ba so ba mais yo so sanga yo ça semble tous ans na ça va plus photo to bango yo posa jeunesse na journaliste oui yo qui n'était go grand pao yo qui deux alliés à tout bah tout ça na tout bah vérité au que je comprends vous avez une chose à reconnaître quand ça beaucoup mais surtout la question son okende donc il nous rejoint dans l'aéroport non il dépend de ndenge producteur ceux qui n'ont pas consulter ngate ba contacter ngate donc il n'a pas moi si ok na oui au moins il va venir à l'Icia et puis dans cette gamme pas avec ta conseil à banda de 22h 23h si ton ça on dirait ça dans le numéro le bisanga si quoi et là quoi là besoin comprendre de ça concert avec Bozi vous mettez taper plein collègue à mon pas ou les alliés ils ont la carte à bar et puis nanga zo ça la production ya Bozi stratalunda azamo ba journaliste et bien c'est mobilisation de ba journaliste côté Kounez a une bien classe Atlantique. Et ça en classe. Mais ce que nous avons fait, c'est yango na butu taxi abenga yango wana me manga ite sous palanka na kuta espace ezalate. Ote, on comprend on habite ça ndenge wana mais le ndenge ça wana moi si motenga atire le 8 mars na o comme des heures o me na nyo na chambre alinga ngote. Alinga la ti 4h du matin 4h30 bien était assis ici ba poster sur toi wana. Yo yebi le 8 mars. C'est comme temps solo babo et zo me rwanda tozo et me rwanda tozo déstabiliser to me discours moi le contraire dans mon concert à grand ou pas. Les types oyo na ba Congo ba beta émission oyo de neso que émission awa na ngola ezongi goût voilà mais na so expliquer ba maison qui sous goût ba to ba bi mais bato yo dio oyo ba zuango wa mais oyo bele mako vrai même so ofinga ko kwa uti api yo za mpayati bona ngola yo tuna yo uti api bato yo uti api ba Congo uti api yo ndo za mpaya yo ndo mpaya oyo éviter mpaya degi mukolo oyo kete asengete bato lingale koma koloba ma et comme un privilège ya mboka c'est moi ba Congo comme si mon pa waza grand artiste voilà
mon pas exactement mon pas beaucoup c'est assiliner déjà bon pas on a souka déjà toi la construit la le mot boye non mon pas assilité après la souka té c'est-à-dire organisation là déjà est fouté imagine vous mon pas a beta karaté samedi en gros tout ça déjà mercredi marquer les autres karaté même à ta sport tu m'as boyé les canaux la TPA. Bonsoir amis fidèles internautes, ça dépend de l'ère laquelle que vous aurez l'occasion de suivre cette analyse, cet élément, savoir plus. Pourquoi savoir plus? Naibiki, fan toba landarabiso, balingarabiso, il se pose beaucoup de questions. Pourquoi tout ça savoir plus? Donc to vandaki to kanisi eteke baoba, il y a presse diaspora na kati Angola, to monaki to juge ki bon, et sengeli na biso to informara bino makambo nyonso oyo et c'est pasaka. Tout ça analyse ya makambo nyonso oyo et c'est pasaka na mboka ya Angola et sika wapi ezwami biso. Nazanga moko te na plateau oh, je suis avec mon grand et lui il s'appelle Bakongo. Donc je m'aimerais que yemoko aloba pour y aloba bien. Bonjour. Merci beaucoup, merci mon frère. Voilà. Ok, merci mon frère ami Zambé à Pambolayo, merci vraiment bien nous supposons dans biso vraiment na savoir plus. Sinon merci beaucoup vraiment boza branchi vraiment na pas la biso to inki loko yo ekile musika to inki ke nyoso ile kaka tsamboko na savoir plus boye ba mamwe belé boye ba ebelé surtout bi ebelé ça veut que nyoso je pense que nyoso tout vraiment ba tout boza di banda sans oublier que tout tanga ba kombo siko te mais boye ba ndema ngamozo kendela. Alors na savoir plus on profite déjà parce que tu démarré tu informé na biso qui tout na mon problème moi ça na kati ya mboka to bungisa moko pe ya ba cancer na biso asaki pe musala ya presse na kati ya mboka oyo au nom de Fatou Boa Vida n'est plus atikaki biso déjà moi mikolo muli mona pe makara na kimia par rapport ya matanga nanu ya Fatou Boa Vida kulutu nini zo que c'est passé à organisation na pas bande quoi ba journaliste. Ah oui, mes condoléances na famille biologique. Biologique premièrement. Puis on a sous mes condoléances na artiste surtout. Précisément ma collègue na miso, journaliste. Puis tout santé Fatou pe à l'école sur que za pe na moko ya bandeko a fondé babar. OK. Pas forzo bobo ça. Bobo ça. Mais pour ça fond baba tout santé qui a quand même payé moko ya Moussa na Nzambe. Moussa ya Nzambe. Bah déjà il faut ateka yango. Tout ça analyse en photo qui est tout ba yeba mais ba so yeba tete azalaki déjà avant comme bongo a donc na tango fallait ateka déjà bar yango ale na parce que ta que servante de Dieu dès il wana pena nzambe pena olimsanga nzambe suye pena bosa j'étais attendu ba message me souviens donc pour la organisation qui est très bien ils qui est très bien alors oui interprétation simaliwa ba te baloba ndet moi ebele que Fatou Boa Vida kotaki makambo na ye Fatou Boa Vida et tout donc ça dit na habité de son vivant aux en moi témoignage nini ya Fatou Boa Vida ngai na ko zo témoignage na ye na ba témoignage ni belé voilà ya Fatou Boa Vida aza alaki sel moko vraiment namour beaucoup et puis kotala ye boye azena bolingo voilà autant na ba liste to biso to de banda to wajaka to songi autant na ba liste ya ba artiste surtout la cotisation azali mo 1 alain mo 1 je pense que sur boate a pas ba prêtre na biso na ba artiste azaki moi sur alain mo 1 vous comprenez azali vraiment na vrai témoignage wana selonga et puis na ba collègue biso ba yebi que Fatou Boa Vida azali ba témoignage mo de madame et puis azali respect et puis avec aucun candidat au coup on santo manqué na fait bolgaro quelques jours il fa benga il fa sema pardon tellement j'aime tant et puis lingaki ngana ibili pe lingaki esika zali fubu bando seka tumbola ka moi trop ambiance esika zali penza fubu seka ko tumbola batu bano bengi mama social mama social caractère bon comme mama pasteur oh wow mais
au moni bato comprendre te de tamutu mozo bana ante baza mawazo seka na foko seka ba evre ya mutu voilà Fatou boa vida Nathalie wena sona tindeli message ya les rois de la forêt a tindi pe message ya mes condoléances vraiment moi moi si yana si ba bino ke o mais so mosala nzambe autaka cité a hebi blo to ma bien a combien de mosala nzambe voilà donc akufi servante de Dieu mais si ko ba to mi suba na comprendre te mais puis même na don ya prophétie allez na don prophétie ah ouais ça dit maman prophétesse non allez na don prophétesse ou c'est trop dit allez na don ya prophétie ya prophétie OK et puis allez na don pe ya nyo guérison moi c'est bilo souvent na balabala boyo moni boye o ko peut mais moi sodeni bar mais ni mais nzaba c'est azena lo ya mo nzaba c'est a remis c'était à juillet balamo parce que genre ya batu surtout biso ba indo to nga ko juger batu na apparence par rapport au tozomona omoni biso pe banini na ndinga ba lox be mutu so mona ka ke no batu bazaka na ba lox trop bazaka ba voyou mais na kati na biso tozana ba likabo mususu o pena ke non soki sengi pena ke non ko présenter ngo batu comme ça peut bate belé po tozabe basali ya nzambe kasi elo na zuma no ya mwa ele pa fatu moment ezala bimba fatu mais ko bosantie ba toleka na live na matanga wana penza ça va plus il faut savoir plus il ça va déjà voilà te roba zo ba te live auto ça ndenge nini c'est-à-dire savoir plus batu nyonso oyo bazana besoin batala matanga ya fatu boa vida batu nyonso bana poto Paris Europe États-Unis partout na Kinshasa bozi la plein live na savoir plus bon mon finalement il est kana des chaînes ça va plus il est comme na des chaînes ça dit maramnyo c'est ba événement nyonso ba le kana ngola ah so savoir plus no ba confirmer te bon dimate biso mto ando yasko na vérité parce que à part biso to mona ba to msu ba ko sala ngote to beti kara mais to to so to bitondo la delaka ki mte mabe na bino ndie to sapi mamba bien te ba to libanda pe ba ko sala informer te ça dit savoir plus je suis de la responsabilité. Il y a Miss Gay Télévision, na Congo Découverte plus Télévision, à Opé Sabino live, il y a matanga du début jusqu'à la fin. Vous ratez et l'autre. Boutou. Dengi pena qui était préparé live. OK. Dengi koreye. Dengi pena ezoya. Mutu nyoso atozo le la coin. Atozoli na coin penza o monana ndenge na ko zoya ko ba ndeko ko zoya o bo santé maman Mado Bokazebi a été lui-même a joué charge a joué kilo ko il y a ba méga maman Mado Bokazebi ah vraiment comprendre mon balé il rappelle que papa Justin Bokazebi ingambia ba mbandaka ya mbandaka OK jupe na de ki a joué loko wana na maboko na ye méga de butu ti ndeki ba kunde bembe na Benfica wana ya ba combien de giga ah nzambe merci papa na maman nzambe azongisa déjà avant bosala yango nzambe azongisa déjà ebele alors kulutu mboba te belé na minutes oyo mboka peza ya mwa koningana kala mingi te le 8 mars na ba maman awa le 8 mars na ba maman awa donc tenir tout le belaka makambo organisation mamba ya Fatou Boa Vida on a déjà tout parlé et ba baza besoin ba yeba na ngola na minutes oyo événement nini oyo faut se passer tous en a des concerts non ya minene oyo za ke grand mopa ou légende na biso yaza na Atlantico na ya Laurent Sokoko yango tozo lobana le 8 mars en Angola le 8 mars tambo matende ba vacances ngo oui le 8 mars et puis veut Boziana abeta na junior ça Kimbango parce que le 8 mars en Angola il y a des gens bazo comparer tende tambolaka le 8 mars en Angola et tambolaka lo lengete o biso o bazo kanisa et tambolaka na ba commune nyoso tuté o to mi baba yero non so kena ba ville liste le 8 mars c'est normal o kena ba tala tona c'est normal o kena kilamba 21 et 22 c'est pas balade na bon mais le 8 mars renyakande awa na kati ya palanka obeki palanka c'est Paris OK
Mais tu comprends bien. Donc il y aura plus côté kana Baba. Baba makasi ali. Les premières années, il y a une publicité à Mopao, il y a un grand Mopao na Nyobozi. On a évité ce qui est producteur il y avait Kofi Olomide et ça Noko Jidoka. Parce que patrocinador, mutazo patrocine. Abiso tout le barada batu nyonso vraiment na évité quoi. Producteur na Jidoka Lualo, Noko Jidoka. Et puis patrocinador il y a concert wana, il y a Laurent Sokoko. Na PCP Modesi Gazali. Il y a Laurent Sokoko. Noko Jidoka producteur. Mais formation mazo de kate. Biso to profiter tout temps maquiller les logs et tout vérité tellement na savoir plus ndeke yango 5 et tout mega kolobelango zo yebate publicité ya Kofi Olomide eza pena tout fait pena eza tout fait mais ce que ce que eza tout fait est-ce que eza ba contacter médiaté pour voir ça la musala ngo na production ezo boma awa ba yibilo ba ça ba te production na tsamboka la bisongola ba producteur ebele ba yebi importance ya production te aye bien répéter yebi ayebi pe ko pangote na bomo boya na besana nyoyo aye bien zo salade comprends de l'oiseau sans la pollution azue bango te nini na yo ba bien pollution aza pi petit na ndemi na bongo ya poya esengi nini ndenge nini te na ba tomo bi balé baza ba orchestre baza ba visa sultan yawa moto atinaka sala makambo wana akokompete ye mwaza même na caméra te wa te caméra zo te za passe c'est pas comprendre mo ça passe yango na kati mboka na biso on le ça passe na mboka na biso et le test en 4 passe na kati mboka na biso yango wana batu bazo bate eloko oyo batu bako sepela lobby il faut ekende ndenge nini. Et puis, tout qui est tout droit, ça va plus photo, il y a un grand pao, et ça bien pénétré. Je vais jouer ces mi-peu à mi, ah, n'a pas bien ça, il n'a pas pour la pour il y a un moment là, nous, ce qui est pas naïf, tu as souvent joué, c'est pas mais il y a ça semble à tous en ça va plus, photo, il y a posé journaliste. Oui. Il y a qui était, que je comprends pas. Il y a qui deux alliés, tout ça, tout va vérité. Au que je comprends pas. Vous avez une chose à reconnaître dans Zamboko. Mais surtout la question, son aucune. Donc il nous rejoint dans l'aéroport. Non, il dépend de l'ending producteur. Ceux qui n'ont pas consulté, va contacter, donc il n'a pas. Est-ce que vous avez un grand pas vous avez si ozoba ngate ozoba pe pa batu. Non, ba pe la batu ko. Par rapport à nous aux monnaie, là c'est donc akoyana. Na ko banga ngana kutena collègue moko na sonne ngapi nous avons pas moi nini za conférence bi bien na tori ma question poser la question azoza penza très arrogant et pas batu. Wana bato ba kumi ba moni déjà ba comportement ya mopao. C'est-à-dire il y a organiser ko diminuer ba ba journaliste. OK. Tu vas pas comme ko inviter les mopao savait que a coquine déjà. Bon nganga na kama ninga ya na bika ba beta société sina là na ngana ya na société sina bola pour présenter ba question té et l'autre. Bonne attention. Le 8 mars, na biteze ande wana et vivre na katamba. Nangola. Omi mwasi OK na boyi. Au moins il va venir ici là et puis dans cette gamme pas avec un conseil à dans les 22h 23h si ton ça en direct ça dans dîner hôtel le bisanga alors on taper conseil moi des heures bah il est là alors on taper moi une heure du temps parce que nous nous sommes là est-ce que au moins dans une grande porte comme ça au courir peut risquer on taper moi Pierre Atlantique Congo pour dire que non le 8 mars il on le besoin vérité le 8 mars le 8 mars mingi et dans la communauté congolaise bon va fêter en plus pour ba on a vu ça ba congolais ba on pena vous met le 14 février oui mais le 8 mars pena ils ont dit moi ja écoute moi pour te balata en penzate sikoyo eloko wana bozo comprendre te c'est concert avec Bozi vous va taper plein koleka ya mopao kuna zali eza na kati ya bar et puis nanga zo ça la production ya Bozi Stratalunga Azamora ba journaliste et mener à ces mobilisations de ba journaliste
bien sûr ça mobilisation mais atape concert avec Bozi et ça pe na publicité té siko eza publicité aseneni ayeba kike ekenda ka baba bato ke te ke pona ba ke concert na moni côté kuna na ke na so yo yebi strata vous amta babula strata ayebi ekenda ka na bar ndenge za siko bato sani baba ça ka plein bato kana baba de wibas bato afana ka même ne logo mo ya boya bika to fana na mwasi nanga o tu pas junior place ezate siko eza journée monini journée ya sani a profiter nango pour bato sani baba tu za ya ekanga ma ça non plein dans mon pépé aller oui on soit là na kangana nu ba na kangana espace sani Barcelone du yoza là Barcelone tout plein bato afana na banda avant de 5 jours ce petit côté église wana yo parce que junior ça na plein parce que côté kuna za na bien classe Atlantique. Et ça en classe. Mais ce que nous avons fait, abenga yango na butu taxiana abenga yango wana me manga ite sous palanka na kuta espace ezalate. Ote, comprendre na habité ça ndenge wana mais le ndenge ça wana moi si motenga tele 8 mars na o comme 2 heures o me mena nyo na chambre alinga ngote. Alinga de ti 4h ni ba te 4h30 na été assis ba poste sur toi wana. Yo yebi de 8 mars. C'est comme temps solo babo et zo mangwande tozo et ba lwande tozo déstabiliser to me discours moi le contraire na mamba concert à grand ou pas. Le problème est ba tozo comprendre. Pour pas comprendre moi le contraire. To ça l'analyse mambo e ko qui peut arriver. Pour l'autre raté sozo ça na makambo na yo na bi na yo o ba kete ba ba lo boyi. Yo faut ça la oyo capacité za oza na mutu na yo. Vous comprenez ça là? Na zo lo ba oyo na mona na yebi Angola te Luanda bien. Ndenge fonctionne. Donc si ça va plus sur si les gens font les gars ou tu peux plus émission après rien on peut se rendre rien rien faut si le réseau ça là les premières années ba monsieur réseau ça les cambo a yebité na qui on a place boyete que na bon té et que na bon té mon frère na lobité le mon pa au ça la piaka ba tu ba kila mon pa mais le lenge o yesengele la ka ekende la date o bati wana yango té que na bon té si na classe yo so comprendre té eza quoi déjà le roi longwa kitambo ti ou bien le roi ngiringiri ti lokola gombe eza ndenge wana de eza bongo sikoba wana ba taxi e koma ka yombe so ba yo ba dake concert eza na ta mulaité kasi ba yebi yango bien mo pa robeta tonge sa te à partir déjà 2h to 1h de ba ko telengana mais eza ndenge wana eza ndenge wana tango fera yaki atumaki ni kutele ba jine moto bien bulenge ba samedi yango bi te awa pena le 8 awa ba momi na zo ba yo eza yombe obise yo binde ni photo ke concert on pa trozon aller ni photo à Barcelone tu as to ya junior mula to na tunga to makana ba meta kalika ki to kibokolo wana de est-ce que ba place yo ba point stratégique yango wana eza activité mais ça normal ba to ya Atlantique mais pour que c'est pas manga mo pa ba métier mais souka la face ni bazonga siko yango stratégie bozi à sens qu'on avantage belé OK yeba bine kula blande ba masanga pena dia wa taka ba camion masanga et koti pena na ma sécurité. Mais là c'est quoi par rapport au pays à Yandoulé tu dis que grand-père a danger a imba ba archive belé mais Kofi Olomide vit à catégorie ko ya wana genre tout ya moi catégorie ko ya na Atlantico monte que ton sous on dire na Atlantico ko kuya pe moi mage par rapport à junior na nenga musique nande nenga musique za ndé wana tu dis que mon papa aza likolo na zo ba nenga musique te na zo ba ni ke lolenge ya mboka Luanda tambolaka OK Luanda za kinité mon frère au moins nazo sepela au moins mingi ba accompagner avec ba Congo ba le type oyo na ba Congo ba beta émission oyo de neso ke émission awa na ngola ezongi goût voilà mais nazo spiko ba maison qui sous goût ba to ba bi mais bato yo dio oyo ba zuango wapi mais oyo benema ko vrai même so ofinga ko kwa uti api yo za mpayati bona ngole tuna yo uti api bato yo uti ba konga uti api yo ndo za mpaya oyo éviter mpaya ndeki mukolo oyo kete asengete bato lingale koma koloba ma e koma privilège ya mboka c'est moi ba kongo kamisi ta soto c'est ce loko c'est to ça soit wa to be asko ba nation mboka tambola nde mwana akoyemba na bien mais ndenge tambola le 8 mars na lobi na noboka yango mon pa to ba fiche na yango to sa publicité yango monte ba peso mbongo te to sala ngo ka poza les artistes na biso après ça savoir plus to était asala to sali pia kate analyse abatama yeli donc ça dit
le 8 mars etambolaka mingi fonctionne trop na babar. À part ndenge concert fonctionne trop na babar. Et donc, concert il y a grand mot pas on a maman Cindy Leker ils ont couru net moins risque et à moins piaka pour que qu'on a concert et où melaté une heure bat porter lengana. C'est-à-dire les qui analyse dans biso oh tout monde il faut tout ça la monnaie lelo. Est-ce que possibilité que ça la banque pour se rattraper dans ndenge ya promotion malgré que non moins quelques jours. Donc le problème est à ligne promotion il y a le Rasukoko à politique. OK. Jidoka lui a tiré pour sa politique. Oh non que Jidoka politique. Pourquoi comme ça comme sous pour bino lo bango bo ça était ou aller ti chapeau neni Jidoka lui a ndeko ya wazena bar non que Jidoka ndeko nanyo ya nani zena na bar na kasenda ko na marti ndeko na te yona pena bon oh utia pa utia te atima sa politique ana ngula politique za la te bon ngula politique za Angola politique za te to na ndo su ba Paulo tu dilu ba sa ba production minene était vino beaucoup ça positionner sur toi là beaucoup ça sur position na lo ba loko banaka politique Angola to za la te ezali na biso na nation ya lingala ala été ezali ba LS position okopa non LS ni na position obisi ba abisi capacité wana saka motoazo sala aluka moyen pe ninga vivre na ye. OK. Eza position ça ba branche belé papa. Somme ça c'est ma fiche bébé. OK. Oui. Chichi mo makelele, futi ba mba. Hein? Ba chichi makelele. C'est tout la publicité na TPA moi 3 secondes et 30 secondes et l'équipe na TPA. Bah et ça demande comment on peut monter c'est caméra peut au réalisateur asi peut boiter on appelle journaliste carte yo tozana ngo ba carte tozana ngo on va confirmer le reste mboka que l'état reconnaître yo exact tu vois na mona ki pa na yo ya moto benga ni fa na to sola ezali kambote to batike pour na ki politesse et c'est qui était tozana mutu moko comme l'état azo na bra zo nga mais c'est vrai on la citoyenneté gouvernement yango bigeta ça reconnu na gouvernement danger donc ya inak na lobaka papa ezande ngwana te vraiment OK merci bande roboli biso donc biso ta fala ta phaser aiza savoir plus boye ba kité ezate zo finga muto vraiment o finga nga ozelo moti to finga te to boya te to sala analyse ce qui se passe na mboka na biso Angola ekendaka bongo eloko yango wana na kati ya production oyiko pona te ke oda za pi mutu nga asaka kaka be misiye mtasaka opisanga pe non mopa waza grand artiste voilà mopa waza ezate o mopa beaucoup msende asiline déjà bon pas na suka déjà toi na kosuka ka elo moboye non mopa asilité akope la suka te c'est-à-dire organisation là déjà fouté imagine vous Mopao a obeta karaté samedi yango yo tozali ya mercredi makele zo karaté même ata sport mo boyele kana na TPA ezo le kate mutayimba ba shung balinga musique grand Mopao trop ba chamukwa le banini siko non ta comme na Rwanda lelo tozali mercredi espérons peut-être ti lo ba roya na epé non ko ya lo beza problème ité mais lo lenge temps ya publicité za moké OK. So episode na ba quartier so pala obi mopa ya niyo ya ba su tu ka ba ka moi mopa wa mutatu na muswabi pour juste dans ba so dans gaso mopa babi mopa wa na ngabite mopa ya kofiro mide azo ya wa va vi kwando ba to na legela ba yebi no te va vi kwando eza ba tapoto bazana ba duti pe belé mto préparer dans hippodrome na eba nini aya beta le 8 mars est-ce que vous assure tala non koko ça ote voilà donc tala maman mado bukaze ba singa boya mon panison ba kongo bo santé roi déjà wana zabi na le 8 mars ça la wana photo mona yango po patobi ke chaîne na bino voilà et puis émission na bino bozo pesa oyo savoir plus oyo ezo singa kete na bilate na bango nyoso babe ba ko lata mukulu wana le 8 mars le 8 mars ba parce que albi n'est-ce que on comprend voilà c'est que vous ce que lo wana na yo ki na information te ce qu'on a que de l'homme monde
Et bimaka normal il monte qui na yé peut parfois ça de oui masné à la Rwanda. Aïe ça mais oui masné ndeti ba fetaka parce que nganda tabaneza na wa déjà. Ah oui hein. Wa déjà, je sais pas si wa déjà nganda tabia wana. Ba marakana izawana. Bah comment ça va plus d'aujourd'hui aussi ça on awa. Comme ça prochainement toye la bino susu actualité nyonso ndeka bo sengeli ndeka bo lingeli biso. So bo sepeli na mamoto mona na commentaire. Savoir plus et yépe sur la bino et bien na nyama na kombo nango et puis sa couleur na ba round tout na ba ramu tout ya mboka oyo to expliquer nos vérités nyonso les gars mboko yangola. Merci na pesi bongo mbote na ba nyonso balingaka ngalom de awa biso na zalaki na savoir plus lelo na analyse na bino na pesi bongo mbote et pas ya Willy Moucheni koda mboka na pesi mbote sikozwamio na pesi mbote pas grand frère nanga Edo Muzamba l'intouchable na pesi mbote bongo et pas ya Charlie Luboya grand prêtre à partir ya poto na pesi mbote et pas ya Patrick Petit monsieur les docteurs na pesi mbote et pas ya bato nyonso yo balingaka savoir plus bazo mbote lelo bazali mais mbote suyezengi mabeti bebo mabe tant bazo na ba na tikali boye c'est grâce à nani bien nanga kina vide na kata Paris. OK kina vide ko kina mvudi na Paris kina mvudi wana to kaka yimta simba bien mambo ah wow wana so yo grand frère propre bien nanga wana vraiment pour nga ba prêtre na prêtre tout mais nga ba prêtre bana na no palais la prêtre à palais sans oublier kina mvudi yimta photo lo bela pina photo lo bela trop na bo santé patrocinadeur na sous officiel Maman Mado Bokazebi kuna na kata Suisse Maman Mado Bokazebi na kata Suisse na bosse MPT avec Justin Bokazebi et Ngambe ya basakata donc voilà peut-être de statike bango bazo simba ngai on comprend hein couple moko ba bonga ba pambola ma et là ba couple moko na kata Suisse so ozana problème kana kata Suisse so koma boye mbala moko ozo solution maman Mado na papa Justin bino boyebi dès qui ma solo eza pona bino était ba Congo photo lo bila yango na ko bossa peut ndenge za na so bossa ya fo sans oublier commandant Lola kata Suisse donc wana famille ya maman Mado OK wana ba prêtre ba famille ba simi mboka pena vraiment na bossa était soupira ma tweedi wana oyo visa est raté avec Aminaye président Blaise donc visa sur la première visa na tamboko pour le lokomi maman kokoso ngo binga visa boye keba bango lo papa na bana ba mibi pe o mumu be ko soke ba bebe ba je ba suma boma ka ba betaki 2,500,000 ote o kemiki ka mikolo mais azila on pena ki ya mo lo papa pamba mais soupira Mathieu Dazaliana avec commandant avec chef Blaise ibangona pena papa na biso ngona etikaliana à suivre pena ke na ebembe ya Fatou Boavida. Merci, on se retrouve à la prochaine. Merci l'équipe Nabiso et la réalisation. Tozala ki wana na ba preneur de vie à Makasi ya Mboka oyo. Ingénieur Tsumbu Yannick, ingénieur Jansi de Panama. Bato basala film à Yesu basana biswa. Bomonika de savoir plus c'est qui. Pour boyer biko s'arrêter. À la prochaine. À la prochaine.